naza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Okola kindegeni timide mubulu Maman nga bana sa lotoko. Bisuto abatetela. babenga ona ngaba yake chembre. Naza fokano te mais na filme ko sa mopona menanzanga. Ezala toujours nelo comme kati na ngai. Oyi bana opesa en conviction que un jour na bolonga yango. Alléluia. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours aux amis. Chères téléspectatrices, nous voici devant vous, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Nous sommes là devant vous pour vous annoncer des bonnes nouvelles que Dieu nous a inspirées à travers votre site préféré www.lesnazarins.com. Si tu as solo, il y a solo, il y a invité, il y a kitoko, invité, il y a solo. Nous voici devant vous, que vous appelez, que vous changez de chaîne, je crois que vous n'allez jamais dessus invité. Alors, pendant Banda Penza, que vous présentez invité, tout d'abord, na salué, Mokonza site, nous avons inspiré que pour site Salama, la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, Tiffany Mokwa. Il y a Azabongo, président de chef-ten, il y a Parlement céleste, député quoi. Azana pointe kuna, bon ma paye pas filmer Azana pointe et puis n'abo c'est au filmer Jobsi, ancien Bogard. Il y a des fois Tazawana, Zamba Pambolaye et puis na salué by Banso au Balanda Kabiso na France, na Italie, na Portugal, na Espagne, partout na États-Unis, pourquoi pas en Afrique ici et puis en Afrique, Nzambe Apambola Bino et je salue aussi Batoyo. Ma prochaine émission, on va faire l'émission Awelongo. Na bandé, c'est pas servant de Dieu. Maman Passinia, Nounous Maboudi, Nzamba Zalanaye. Pourquoi pas na saluer frère Carlos Azawana et na saluer Faye Makela, Plamedia Zawana, petit Nanga Mindo Azana Makela et na Sukisi, na Mondele, Ser Barbine, Nzamba de Pambola. Pourquoi pas na saluer frère fils chauffeur à papa, Nzambe Azana Bango Elongo. Alors bien aimé dans le Seigneur. Toye pa inabino pa batelo toye invité moko munene mwana poto akenda sango un grand homme de Dieu mais avant na yambaye tikato songana na régie batela biso élément moko ya Tiffany Mokwa ngana ngibo tsela nganzembo na lingaka mingi alangwi singa ye Yesu we botsango nanu ata quelques minutes si bonango toko savourer bola mwanzambe et pas inviter na biso toleka. Kasi moko bapisaka na moto yo lingi ngana zima na pesa na masiya wazali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singa oyo zali ponangai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya
Merci toza bongo de retour si kasko yo bolandi bongo album wane ya Tiffany Mokwa bomonika ndinga zo yemba zo bina cette grande chanteuse azana ba talent ebele omoni soko zu Tiffany Mokwa ko compara que n'importe qui te compara que mona ba pauvre Marie Misamo bana baso bazana ba talent ebele yemoko aza caméra woman yemoko azali présentatrice yemoko azali journaliste donc bana basa ba talent bongo baza mo rare ezaka na Nazaré est-ce que il fresh et kitaka et les semaines kamba solo somba le bon mwana oza jamais dessus alors bandeko to mbongo invité na biso ya lelo mosala nzambe kitoko tozo ko yambaye notre bien-aimé l'apôtre Albert Okoko. Donc toko yambaye, je crois que beaucoup découvrir ma belé katinayi. Le serviteur de Dieu, le humble serviteur de Dieu, apôtre Albert Okoko. Bonjour. Bonjour, pasteur Vincent Makela. Merci beaucoup. Apôtre Olingina Pesayo, shalom, bonjour. Ozakalez nanine. Attends, on appelle ça bonjour. Donc on l'appelle moi shalom mouké pour na bunzambe pour bino batonza molinga ba shalom. Ah oui, shalom, ça va. Bonjour, ça va. Nous sommes balé. OK. Alors apôtre Albert, oui ko sala nini awa na Kinshasa. Merci pour la motuna naye après 20 ans. Oui. Ko vivre à l'étranger. Alors il s'appelle Sagin Zambé, mais canon kozonga momuké. Ah na mabele ya mabelo na botama. Mabela bakoko na yo. Mabela bakoko. Je suis né ici, grandi ici. Oui. J'ai fait mes études ici à l'Institut de Lingwala, à l'Institut Lumumba. Alors c'est ma ville que j'aime beaucoup. Et j'ai la famille, j'ai mes sœurs, j'ai mes frères qui sont ici. Voilà, raison pour laquelle. Donc, vous avez visité Mboka na. La Mboka na ngai. Omoni Mboka ndenge Albert Okoko ndengo tikangu. Moi Mboka mati to ekiti selon yo na vision na bomoto boy tant que homme de Dieu. Non, ils ont ça n'a passé vraiment na weko za la hypocrite Mboka et ça na ba condition moko difficile, inacceptable. Est-ce que on s'adapte facilement à climat mboka na biso puis na ba conditions? Non. Il y a vraiment pas si mingi. Yokata mungongo nanga. C'est parce que la fumée, on dit ça ko respirer fumée, et on dit ça langa boy. OK. Premier sa facilité. Et ça facilite apôtre. Oza mosali ya nzambe apôtre tokolinga obi principe émission na biso tokolinga to découvrir yo apôtre Albert Onokoko. Albert, aux gens qui comprennent pas mes parents, ma master, ton nan. Non, ils ont comme mon papa Pesainga. Albert, avant de Albert pour y comme on est à la Albert. Oui, mais tu n'as comme Albert. Oui, naïbi. Ça signifie quoi? Albert est là, c'est lui qui brille. Comme Tiffany, la fille brillante. Oh, il y a solo. Ouais. Bon, bah, on Rien. on va prendre aussi quoi. C'est l'hypocrisie, apôtre. Merci beaucoup, vraiment. La fille brillante, non? Oui. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. C'est bien. Et bon, au coco. Comment maman, papa? Au coco, et Nicoloba, la brebis. Oh. La qui était là, au coco. C'est-à-dire, que c'est un comboana. On va dire que on a un lobate. On a un lobate, on a un caraboué, on a misu. Ti maman wando benganga okoko alobakate okoko alobakate donc brebi mutakimia mutakimia aloba nete ataboche ne tumbelo aogangate okoko brebi. OK. Est-ce que ce monde a été que apôtre on dirait comme on est comme moko significatif par rapport à vie na yo? Ah oui, ça pas mbaté. Parce qu'aujourd'hui tu brilles na tikana titoye moi muke za ngomba bete tu brilles na vie na olelo oza le musala nzambe oza ko l'accès batu banzela et puis entre temps ça peut brebi mpate yankolo ozo mona te que kombone landi ezuyo vraiment ça honneur et ça grâce avant ba parents ba pesa ba kombo wana c'est que bazala qui inspiré na kolona biso bo pesa Albert bo pesa yo koko. Tout ce temps, on a mis balai, ma grâce on a mis balai, bénédiction on a mis balai, et ça lui quoi accompagner biso. Ce qui va parler de en vie, tu peux pas koufa. Mais ce que ça na un mois quoi ça bango. Toi que le et pas tu vis-à-vis à mes parents, oh bah ça qui inspiré na comme on a le oyo influencer pe vie na yo. Oko lo bana bango ni. Merci nzamba pambola bango. Pambati ba sala be streamer on nzamba utilisa ki pour na botama. Donc nzamba pambola bango. Vraiment. Apôtre obotami wapi? D'abord, je suis à Kinshasa, à Kingabwa, à Balabala Bolikango numéro 47, quartier Nangana Kole Likuna.
Voilà, ndenge na lobaki na sali betide nanga na Institut Lumumba na 17e rue na Limete et puis na kosa la biochimie na Institut de Lingwala awa pembeni. Donc nous avons ma quinoa, il y a ma quinoa na nzoto. Vraiment, je suis fier d'être quinoa. J'ai béni l'Éternel. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a un beau. Ok. Nangi va toi découvrir yo si quand au ministère il y a apostolique. Aux allo apôtres, aux enfants n'amboka nini et puis plus précisément na ville ni. Ngana zako est vrai, na zape ko na résident na ville ya Bilbao. Bilbao ezali na nord ya Espagne. Iner na France, c'est-à-dire la frontière na France. De Bilbao ti na frontière ya France, iner du temps sur na voiture. Ceux qui n'ont pas bis, bah il est 30. Mais dans la Bilbao, dans le nord de l'Espagne. Est-ce que vous avez fait malam? Très bien. Et ça bénédiction pour nous. Mais les Bible espagnol sont racistes, apôtre. Comment vous avez opposé à Mboka ya raciste et puis vous êtes à l'aise kuna? Oui, nous sommes vraiment à l'aise. Pambate sali mokano ya Nzambe. Obi pasteur makambo zo sala mapo Nzambe ndalinge sala mabongo. Avant même de voyager, quand j'étais encore gamin, petit, naïbaki dans Nzambete, Nzambe nalali azotali sanga zoloba, Fongola, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 3. Vous êtes un pagan? Mon pagan. Ah. La chambre na la Mouki, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 3. Na luki Bible. Tant on a vu Bible, na ekotanga kuna balobi tika baboti na otika mapele na yo, kende na mabele bisika na olakisa yo, bisikonga na olakisa yo. Donc, il y a un des salamaï bongo, ti namboko skana ali Bilbao, nazako tatola été ezali mabele onzambe à la kaki ponanga. Ok, mais apôtre, n'importe quoi n'otanga ki actuana. Ososola ki makambu, oyo nzamba lobaki no to ezali kaka lokola Lazaro tangi no kaka boye, lokola Chakundenga zalaka ki voit mutu a interpréter azo batina na ngote. Est-ce que oyebaki appel wana oyo nzambe parce que ngana moni zaki appel na yo. Donc ki voit nzambe zana mupaga no bongo mote mate. Et ça la ki yoni. Ngomona ki onza eze faire hasard to ezaki pendo ososola ki nzambe mtabengi. Na sosola ki kesa nzambe. Et loko ya nzambe déjà lobi mes brebis connaissent ma voix. De temps nzamba lobaka na ba paté na yemba na moko fo sosola ke o ezali nzambe. Na sosola ke ezali nzambe. Problème nanga siko ezalaki ekokokisa mandenge nini. Pamba te papa nanga pauvre, maman nanga pauvre. Na botami na quartier moko le plus reculé. Na Kingabo. Na Kingabo. Ozo ka sonité ko lobablo ka boye apôtre. Souka papa. Na quartier moko ya mabe. Vilain. Pour yo le zabi kiliste yo so le pauvre bani. Baso ko mutu so ko lo bangote apôtre. Ezo gêné yo te. Na profité ko na pesa bana Kingabo mbote. On va ça à Paris. Vraiment. On va ça l'association na bi association mo bana Kingabo na Paris. Na pesi bango mbote. Zaba batela bango. Amen. Ba ya to bongisa mboka na biso. Basonga na mboka. Ba ya to bongisa Kingabo nzama be. Kingabo nzama be. Ba ya to bongisa. Est-ce que vous tango tala batona Kingabo? Na tambolaki. Otambolaki na mutuka na wewa na makolo. Na tambola vema na makolo. Na moko zokosa apôtre. Tozalaki na. Mino yo bino ba mikiliste bonimbo bozalaka ba fantare apôtre. Mbali kitoko boke tambola na makolo batomo na kayo. Inde na makolo. Ah. Tala Kingabo. Félicitations. Merci beaucoup. Merci papa. Alors toi ça comment muke si apôtre au moni ke o ezali Nazareth ça site moko yo est-ce que Olanda kango linga kango mais ça site nanga et ça site nanga les Nazaréens ils ont aimé à niveau ya Bilbao à niveau Espagne à niveau ya Banonga na Zokamba bazaba mindele mais balanda bino quand même malgré bayoka Dengala te mais bazo kabino et bon pesa mo pe mbote en espagnol a pesa bon mbote ata 3 mindele ponga ezaka santu toma buka mona buka kukila weza ki Congo Saint-Pierre avant mono fandima nga bana ndima nanu te ko sala bana mindele pesa ta 2 personnes mbote na ta 3 na espagnol. Hola, buenos días, soy el pastor Alberto Coco. Ahora mismo estoy en Kinshasa, recibido por el pastor Vincent Makela y la princesa de Dios, la hermana Tiffany Mokwa. Estamos aquí haciendo esta emisión. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso. Les quiero. Chao. En tout cas, na pena monika minda na minda ndo na za nzo kaka minda na minda na comprendre te loko bokote na bite ba ke de usi wana so bana na zo comprendre te. Alors apôtre to so ngam mukesi mapo na vie na yo
Obio botami na famille pauvre. Okoli na famille pauvre. Soko oza komitala lelo. Omilobela kanini. Pas de ka surprise. Okamwaka ou bien mon angweza normal. C'est normal parce que depuis bon mois na ki ba bo passe wana ki bo bola wana ils allaient toujours nelo comme katina ngai. Oui, ben on peut sans conviction que un jour na bolonga yango. Alléluia. Un jour vraiment to kende liboso na tombo la famille nanga. Donc ils allaient ko la iné na botama kinango. Amen. Ben on comprendre là que mo pepe yo un jour ekosila. Ekoleka. Alors on a zomona lelo na nkutu na comité na biskanza balaksainga. Ponza balaksainga biloko minene na mona ba ange baya ba koti na chambre biskana vanda balobi yo na famille na yo boko vivre l'évangile. Bazala koloba avec ba voix moko avec autorité. Makolo na ba bana aussi ma belete. Bazala taki pembe bazoye bisanga clairement. Albert, toi et ta famille, vous allez vivre de l'évangile. Parce qu'on a vu na batango wana évangile ezala ndenge comme les lotés. Ba pasteur ba bola, soko sa parents au lingati mona ba la pasteur, ba matasa na position. Elle ne peut pas le pasteur parce que la chemise est à kata. Et ça la forme était. Donc tout ce monde ba secte moko boye, ba tout ba kelela. Ba minza ba so bula pamba. Alors on a douté. Tant ba yebsinga que on vivre un évangile. Non beaucoup la famille na nini. Moi si nako bala bana na beaucoup la onde. Est-ce que écoute moi c'est ngako linganga? Ako linganga pona pasteur comme moko yebsinga lobi. Tala na droite, na taille na droite. Aboso monani na bina so monelo côté abi tala bien. Tant on a tali de na moni ba conteneur. Hein, superposé et belle. Tant on va superposer on ça moko likolo muninga voilà. Et tandami na likolo mu. Alobi tala kolia na yo ya mwasi na yo na ya bana na ona ya famille na yo et ça na kati ba conteneur wana mais na kati église. Oh, na ikola moka. Vraiment. Et puis misala nyoto na mekana sala pour na vivre zala na poto ou bien avant de voyager. Mieux surtout et kendela na et bimaka mabe. Et simbarate. Ezala ba patron ba kimanga ba mbongo, ezala ba patron na poto mukola ofutanga iko kiba benga ninga. Na sali ba misala ya makasi na ba hiver. Nkokata ba nzete na ba hiver pour na lia meya et comment tu date oyo afeta mbongo vraiment benga ninga. Apôtre bien expliquer le komoko question moko yina na réponse précis. Et ça mababa misusu pe ba to azwaka po aboko sala volonté nzambe. Voilà. Mais Jonas oye bien route. Jonas a dit ndama na libulu ya na libu mwambisi pona niko kima ko salela nzambe. Donc mbiso na ti de lazali. Et ça cache nzambe pona serviteur de Dieu teti. Ba o ba ko to sate yeba mbisi ali. Ba ko mela yo. Mbisi ali. Na pesi mbote pe na bandeko ya nzambe nyonso to baninga nga ba collègue nanga oyo bazana ko résister. Na appel ya nzambe na vocation ya nzambe. La main de Dieu est tendue, mais bazako kima yango bande konanga ba collègue nanga boyeba mbisi ya Jonas azali pembe nazana bomoyi soko kimi mbisi ona ko zoyo puis akomela yo ko sala 3 jours na libomu ya mbisi jusqu'à ce qu'on reconnaître kinzambe ndaza nkolo inaza mokonzi nanga okosenga ye pardon akosenga mbisa sanza yo donc o melate malamu kutobongo na lomite magara sikoyo pombisi na sanza. OK, apôtre okiko ko affirmer pas parce que nzambe pas epsaka bato venir na muto à la kisaka ninga salama yepa na yo ninga salama yepa na ngai salama pa ya Joseph amona mais sanza na moyo zo kitelier oui de gasaye ba ki positionner de nzamba lobaka. OK, mais sikoyo soko tali bato bazola ndo monde entier okoyebisa bato o baza décourager. Peut-être parce qu'il y a une pauvreté koleka yo, bava na quartier mabe koleka yo, obi quand même mes petits frères na yo, moka imba penze moko. Nzamba lokota na paka du moyebi, aza moyembi. Pichu mwanza. Bosko bato. OK, oyebi te mo kaka, o kaka menze mo wana. Alors sko bato baza na o bazaki na scène yo sikoyo, baza décourager tant que apôtre osana parole onction lelo, okolo bana bangoni. Vraiment ba soit makasi, ba la vie à Job. ala vraiment abati pour ce lumbaki solo moi c'est que talinga kimaye bana bakufi bozuna nyo ste baby mais aloba ke na ko bungisa nyonso mais espérance te espoir te do bande ko nanga boko ko bungisa nyonso mais bungisa espoir te bosala toujours un espoir nzamba otombola bino nzamba opambola bino. Amen. Amen. Alors apôtre tongozo ngamo mukesi masusu
parce que ngana lingi bato ba décortiquer yo ba découvrir sous makasi nebi na poto yeba na yo mais bato ba yeba o eza na kati na yo alors apporte tant yo botamaki obotami na famille ya bana combien famille na biso bana basa 9 yo za 40e ngana za 4e yo oza 4e bande kono baza wapi baza 5e oza 5e oui liboso na ngana za ba sœur ba grande sœur baza 4 ngana 5e bande kono nga ya basi nyonso baza basi o baza liboso na yo baza mibali ya liboso na nga basi do yo botami 5e mobali 5e mobali alors nasana moko azana Paris petit frère nanga et puis bamsu ba na Angola na Luanda bamsu baza na Kinshasa. OK nakasi ba kolanda yo apôtre siko okola kindegeni timide mobulu na banda timide na banda oloba te comme wana okoko brebi babesanga na mama nanga pona banda oloba atatozo lia na ko senga maite il faut na tele manaki no kozwa mainga yo moko de na banda oloba te eloko moko te yuma ya bambendre ya bayuma parce que tanto comme kola ba meminga siko na komi kotanga esi de lingwala esika na okoma mobulu ya kosakana te voilà. Siko apôtre cerveau tagi par rapport à combo na yo zaki no mwana mpate maboko changer idée comme mobulu zaki no mwana ni bitumba basi ça combo chiko ba ya nkika ya quartier chiko comme ça combo Albert d'apôtre ebe la chiko non la chiko comme wana siko yo la musinga na komi kolinga bilamba na ezomona na kutu ezomona te sikoyo ya papa wemba na bia OK banzebo to bana oyemba na mama shagi wana o banzebo vema passer versa muta ba génération na so banzebo bana sala bagai na Kinshasa wana pena suka chiko azo sala makambo est-ce que mbaki apôtre koko pasteur azaki chiko voilà siko to continue apôtre to koba sikoyo tango komaki chiko wana mobulo zaki nango ka bilamba ba momite mobulo toi ba kinwati ba petit chéri ba petit fiancé ba makambo belebele to zona ba classe mama nga bana sa lotoko biso to ba tetela ba benga ona ngaba yake chambre mama so na sa chambre o movement to so lotoko na kena ona classe na bouteille kabwe masa na mo piva na pe na lotoko na sidi de lingwala professeur apesa ne ba cours kuna biso to mena so lotoko est-ce qu'on a encore beba vraiment complètement mais nzambe atika pe makambo so sala mabongo abimiso mwa mukena monde na potala makambo na sima tango repêcher yo bala moko oyebi ne poko to ko na Kinshasa apôtre phénomène moko renyaki bakamo faut mutakata bakamo ozala mwana mwa slititi moko po otaka mwa silitoi osala mwa karaté obike be poko wana yo le gars bloko wana te sala karaté na igu obenga ngape maître te na sala karaté tala ko maboko na itela ali so yangwana ezomona na ite so cameraman okozwa maboko pasteur cameraman na biso soko okozwa maboko pasteur cameraman zo la biso maboko pasteur o mona pela pasteur place sportif deux fois te bato mona ngalo bazaka tsina nkolo bosaka na bango te azaka yuma ekeba ti jeudi pena ko bloquer yo keba so si maboko no mona ke donc sportif parce que to yeba bango yango yo na zo simbe kutu maboko vimbe comme noir donc to yeba bango ndengwana OK, au sali karaté. Moi baguapé. Moi baguate. Katanga nzoloko. Poso na beti mutalala. Et puis quand ya makasité baguapé ya babale. Na la 5 défenseurs. Non ça le sport défenseur molangwa bilamba. Donc au vraiment donc ça talanga me mangana niveau mususu. Mais pas potre ça qui kana quartier moko pe reculer no moko lobby famille pauvre bilamba yo ngo lata o swango wapi ba bilamba ko défense la kebelite potre yo amona kino Beta sur le strongonal. Ils ont des familles au dégât. Et pas ma master. Quand pas master na be call bani na sepe na kuranta no ya na sepe tianga ona. Tango pesa pa na kitino kinga bo fetite. Ndi ta na ozonga pesa mususu et ta tabola ka bongo. En tout cas, tu me sais qu'il y a apôtre. On s'appelle Sandou quoi? Souka. Alors, c'est quoi yo? Apôtre tango ce qu'on colle. Au bani kotanga aussi si petit. Malheureusement, na si ça étiqueté na commune à 5e des humanités, biologie, chimie, biologie, biochimie. Na que na 6e, na 6e, na sali na eu diplôme d'état. Voilà.
To katani. Na katani nanga. Et le katani takio. Mobulu la resaki to koma. Mbongo ezalaki te. Et papa qui sont en bon te. Oh. Alors on a bali mo ba commerce. Mo ba commerce na kende ko somba biloko na zongo. Ko zonga. Voilà. Mo ba histoire kala na ko mo rappeler nga. OK. Est-ce que pasteur apôtre Koko nangina zongo sous moi mémoire no musika. Oyebi moi deux filles na deux garçons akala. O basala ki pembe na yoko oki ko rappeler bango eza neti banane. Deux masters ya basi nabi ba chéri noté. Deux masters basi. Na deux masters mibale bazaki na idéologie na. Omwe bana mibale. Ouais. Ata mibale. Okotanga ba comme la président, il y a ba jeune garçon. Oui. Na quartier banda ben après preso. Chico preso. À partir de biloko ka ndela que ça appelle ni nango za la lobby. Vraiment. Pour ba mo ba ozo yo ba yo za la président na biso. Do leader. Yo faut za leader na biso. Ce qui n'a pas été fait des années 50. Et le collège Jean-Robert, oui. Camarade dans la FEMA. En vie. En vie. Laurent, camarade dans la Total na bango FEMA, Lupango, Asasko Angola. OK. Voilà, nazala minka na bana mibali. Merci beaucoup. Mais apôtre nakasi na deuxième mission de tokokoma na apostolat na yo. Mais ce que tozolo batanke Chico. Oya yanke wana, ozolo ka babilele banini. Siko yo eloko nini e révolta comme tote ka biteka teka na yo. Oh mon Angela Poto. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, grande sénanga pasteur. Abana osambela na cité Bethel, na 9e Rio, na ipa ya pasteur apôtre Mbi. Oui. Alors, il y a des jours où a Epsinga Lobby, tout est dans le sambo. Accompagné dans le sambo. À l'occasion de rien comme ça, a invité au sambo. Il y a dans le sambo. Quand il y a dans le sambo, qu'on a tout ingati. Nazote. Na ibisute, en tout cas, umili. Qu'on a tout angakuna. Na yamba Yesu, na ndimela Yesu. C'est là non apôtre ngano tiko ndengwana te pour avoir le boson de belankolo matia li bosoni ni yo et tout est motema no kaki mobale kitoko boye briser yo elongolo makambo ya momumi makambo banini mbambo ndimeli kolo c'est parce qu'on ndimeli c'est la facilité matia ni yo kaki ne pourquoi nazo kani c'est faut ça là na Timothée lettre ya Paul na Timothée azo yebisa ya lobi osalokola soda. Ahmed souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ahmed a zopé ses explications. Les soldats, à quoi jamais qu'on s'embarrasser des affaires de la vie, s'il fait plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, ce qu'on a dit soda, il faut y avoir un commandant. Jamais soda à côté de commerce, à teka biloko, à zali, à même ta soda. Jamais. Il faut pona. Donc, biloko est tout tanga makasi. Tout tanga makasi na butuana, molimo mosanto a simbinga. Oui, pasteur Vincent a sala 3 jours dans le bakaka en langue. En langue? Ce grand sénanga alia, ou petit frère nanga alia, ou tout nabao. Et Zokio sur place, tu vas sauter à toi après. Tant que à ce côté, à ton bandit, il y a qui veiller. Oui. Babandi prière. La prière, ouana, molimo nansa baptisenga, avant me baptisenga na mai. 3 jours, dans le bakaka en langue, dans le lela. Papa Silika. Alanda grande sœur bébé selinga mwana. Pour c'est les moines. Papa bébé selinga mwana. Donc au moins nakangi papa nanga na maboko na solela. Akangi ngai Albert ozomona nini? Mwana nga loba pona 5e. Liboso basi. Mwana nga ya mobala obikisa famille nanga bandeko na nini ba bébé sini olie nini? Oya nataleka papa na bandolela. Papa masumu. Na yebiseka papa masumu. Papa masumu. Masumu. Na li. Papa masumu na leli abika mwana baby. À partir de un peu de bandi d'action, papa bengana na lupango. Papa na ko kaso ko kangate. Abengana giyo. Abengana nga pour vie de prière et les kaki. Voilà il peut mutabangambo wana. Moto ko kita bengana na comment on a en église. Apôtre Chico, d'abata Chico pardon parce que toi c'est comme dans aux Chico. Apôtre Okoko comme bakala Chico. Ngana naza foka noté mais na filmer ko sa mopona menanzambe parce que mopona moni so nzambe aleka na zo fo bengana ndako faut papa telemela yi il faut balo banzambe ko kama na vie na yi alors tango sala ki ndengwana o regretta ki conversion noté que l'on est salinga na bongo la motema na koma ki na ba doute des fois papa a tombé bible nanga aya kutanga fi mona otanga bible ba boto ya tombi pour atato so lia funa za kana bible de na koma ki o ba bengaka on dirait
possédé, séduit. Tu étais possédé par l'esprit de Dieu. Voilà. Voilà. Et comment le gars, au moment où tu as mis la drogue, donc côté lié vraiment ma casse. À langue. À langue. Donc on a comment il prend la Bible. Donc Bible comment kana maboko nanga. Kana maboko nanga. Alors papa kutanga vraiment bon otanga Bible tumba ba Bible. Donc pour abimisa kana monde wana. Et comment il déjà trop temps nzamba sakanga inga. Mais réaction ya na yo. Oya mimaki yo na cité Bethel vis-à-vis ya parents azo comme ko torturer yo. Ba so ki mo ba confliter yena ya na yo. Grave ba conflit au sakanate. Ya banda au sosola. Kezama kama nzambe. Mais mon pagano te papa au sosola te azo mona ngaka na baby. OK. Au baby toujours que petit à petit na suka émission na biso na première partie émission na biso apôtre alors simana yango aux vision ya kokende poto ndenge nini yom to sala kino déjà na koso yambaki o ndimela kinkolo smasiya vision ya kindenge nini pe posa wana ya kindenge simana yango to kende tembo na grande C na tembo ndeska bakenda ki confirmer ministère na comme évangéliste ba bondeli ponanga ba sambeli ponanga na comme évangéliste. Les amis na papa no molimo ne poko wana. Wasko papa nanga molimo. Wana nani? Jean-Louis Maluta. Jean-Louis Maluta. OK. Azana Brésil siko. Ye mutu akendaki mabondeli tanga zongi na mabondeli ya 21 jours tingabi na moni nzamba la singo za ko péché bambisi ya minene. Seko za mutu na nzamba bina tshelo maboko na tiko kende. Achelinga maboko. Allez, lakei. Tanga na ozonga Kishasa. Mais avant na bimalunda, serre moko yo yebsanga lobi na moni ozoke na poto. De iloko ane kotinga na mutu tangu na zongi na Kishasa mbala moko makanisa poto siko ibandi ozaki na ndeko na poto te mutu na poto te nga na ali na famille nga mutu ali bosa komi na poto. Alors apôtre ozomona te ke nzela no eza mystérieux nzela na yo ndenge nzambe ndenge amemela ki yo alors tant ba ebisi oke okende poto nde ozimba mo pe vision okende poto voilà tant ba ebisi nga ke yo oke na poto wana lunda tant na zongi Kishasa na somi mwa kombi nanga kombi yango pe ba manœuvre ali na teka on kakali na kenanga Cameroun. Mais apôtre nango trop question mo pe ya curiosité ozomona baninga nusu azoba ke ba papa molimo bazana tina te yo tant qu'apôtre tolongona nusu shiko tozongona na apôtre yo tant qu'apôtre koloba na bango nini bato bazala ke papa molimo bazala kate naka susu ozoka ba discours wana pa basali ya nzambe papa molimo za tina te ko sala cadre l'église na tina te mais na moni ko zaki pena assidu na parole ozaki encadré pa papa no molimo même ta tio maboko po apôtre alors ce ko koloba na baninga nini bazana be rera ndenge wana baza ba Melchisedek ni père ni mère koloba na bango nini. Non, non. Il faut bazonga na makomi. Apôtre Paul Azolo bapona Timothée. Mon fils, apôtre Paul Azolo déclaré yango. Moi nanga ona boti na bonzambe na boti na ba souffrance nanga. Asa ko exhorter ye ba Tite, ba Philémon, ba za bana ya apôtre Paul. Donc et ça vraiment na Bible biloko wana to négliger yango te to ignorer yango te pambate et ça katia makomi. Et puis ngabe na boti banebele. Banebele ba na poto mindele. Babenga ngati lelo papa donc in babimi kati nanga au moins 21 pasteurs 21 pasteurs ma vidéo ya li na YouTube ba mokambu to YouTube 21 pasteurs lelo bazana l'église na Brésil na Espagne na ville nanga na Bilbao na Valencia bana nanga bazo tambwisa manase ya oyo bayeba ke pananga oyo bazo ke pananga na se ya couverture nanga comme osali ya Nzambe et puis lokwa neza la Bible ba négliger ngote. Merci. Chico, frère Chico, n'époque wana, osala ba master nozo de Fabilamba, n'époque puis ba chéri ba sanga kité, mbala moko chita sima, boula poto. Et les carindé. Ah oui, au moment temps tout tanga na l'école ko ba lingua lawa, masola poto sanga te. Ah frère nanga ndeko nanga bisope nana mutu na poto te. Ale funa na luka, le temps na utilunda na teki mutuka, na koma mona ville nanga comme kaka lokona na place awate vraiment lokona na place ate lokona il faut que na bima na comme moto moko il faut que na bima na teki mutuka obike na bima na laka mutute na laka mutute tata mamo ya botanga ozako banga pete rien ata mamo ya botanga ata papa ya botanga na laka mutute ke nazo bima na ebisika ka petit frère nanga kilo tikanga na aéroport afuti tike na Chabert abiso kende wapi na bina okene gemena oh akotika avion na aéroport ya njila pa na mata avion na kenda OK
to soki na wana auta gemena ye parce que faut un visa un passeport nana sala ko makambo wana vraiment aux bibliothèque mon essayé de découvrir pour na batum suspect bazwa un peu expérience en tant que homme de Dieu malheureusement c'est une onction et que affecté bon ya bato ebele nzamba pambola yo pour émission lelo lobanini oyo sana ngo ya suka na émission lelo okopesa bato nyonso bazolanda yo ozopesa litato lia vi na yo na le Nazaréen pour le bana bangoni na pesi nzambe merci na pesi yo merci pasteur Vincent et aux un grand homme de Dieu merci namoni baevre namoni musala namoni wa service namoni ango kaka na musika mais lelo na ikomona vraiment impacté nga makasi na kolinga vana na kende obondela opambolanga eloko yosa nango e ya pepa nanga po bandeko ya Espagne ba bénéficier pe ngolo wana nzaba pambola sitoyo vraiment c'est merveilleux opambola batebele tous en abino tous ensemble un mot pour na Tiffany la princesse nzaba pambola je crois que l'ingage mingi makasi Souka. Alors, un mot pour na site na biso pina émission yo osomo na ngondengeni. Vraiment ça na fitir. Mituneza makasi. Ça na fitir. Non, mituneza normal, mais mituneza moko propre. Mituneza kitoko, édifiante. Samba pambola bino makasi. Toujours la bino boya na poto. Elle est à Espagne zala, elle à Paris zala, il y a Londres zala et Fungwama. OK. À niveau il y a Europe. Merci beaucoup, apôtre Albert Okoko. Et nous avons un peu de curiosité. Nous avons humble, nous avons humilité, se dit à Saint-Esprit, ou bien pour qu'on n'a pas. Et ça n'est pas là. Et ça n'est pas là. Ndenge nzambe pala kisabiso aprisa biso sala lole nongo ya nini nzamba zuyo na kingabwa na fulu apesio bana mindele na sala nini elo na sala apôtre je pense ngama tango zolo bandengo na sala lo mo et puis on dit mamuninga no facilement pasteur bondela pona ngamusu baloba ndi baloba ngote musu baloba ngote yo zolo bango avec ce certitude du cœur c'est le Saint-Esprit il faut reconnaître bakasi alikola baninga alléluia il faut reconnaître yango se reconnaître yango ko soit o reconnaître comme ko critiquer comme ko finga mais se reconnaître nzamba opesa yango alléluia et pasteur moko banda oloba mutu moko anda ofinga pasteur wana pasteur mon collègue nazo finga pasteur wana azo finga na butu nzamba ye aibisi alobi po nazo finga muninga o ya zinga muna pesi so yo senginga na opesa pe yo yango pozo senga ngate ya wana zo pesa yo te ya senga na pesi mais peso ko senga na opesa yo et ça nzambe ndazo pesa baninga alors na ko senga nzambe pe na nzela na yo pasteur bondela ponanga eloko sana ngona zo yango pona mona opena poto mindele basenganga pasteur bondela et bondela ponanga oyo sana ngona zo yango mokuta lobana toza jaloux pona yo po yo africain ou ya oboteli biso bandimi biso ba kolomboka vraiment so na bondeli pona na bi oyo na ngoswa et qui peut pas azui parce que l'onction est transmissible. Transmissible. Ok. Merci Mingi apôtre, je suis fier de toi et nabagi limbisanga titoyo nanu. Je suis fier de toi vraiment nazo mono ko sala un grand ami. Amen. Vraiment nzamba le kanoko pambola yo. Ce qui repose batu mbote. Mi balé to misato, nous a quand même invité d'honneur na ngalelo, ya site nabiso, ko repose bana mbote. Oui, na pesi ba na nganya surtout au niveau ya Europe mbote na niveau ya Paris mbote na bosani mama Ante Kalambai mobali na ye basavira ba mina biso makasi ba assister nga na ba makambo belé na ba conseil en tout cas nzama pambola bango makasi nzama pambola bango papa Kalambai un grand ami vraiment maman Tiffany Mokwa kola pambola princesse de l'Éternel présidente, il n'y a pas de il faut compléter comme on est député quoi. Député quoi. La fille brillante. La fille brillante. Nzamba Pambola et Makasi. Voilà. Merci beaucoup. Apôtre, je crois que je suis vraiment béni. Il y a comme ça, surtout la humilité, la façon dont on ça m'a aussi beaucoup édifié. Moi aussi, je salue en passant. Je suis na 3W. Le Nazaréen.com, nous avons salué bato basana poto na pesi sœur Lauriane Mbote Mingi et l'ongona mbali na ye sans oublier maman Thérèse Lokofe
ma bien-aimé nzamba le kono pomona famille le kofe mobimba na pesi ma bien-aimé aussi na lingaka mingi Benedict Chipatoka mwana wa nzambi nzamba le kono pombola ye lipasa ya Tiffany Mokwa nzamba zala na ye longo pourquoi pas na beni yanzeza sikali motema na mwasi na ye mama Brigitte nzamba le kono pombola ye Thomas le kofe oti ko pambola mokomi bongo évangéliste batala ministère nzamba zala na yo elongo tikete Yesu oyo asangisi biso na apôtre oya uti bongo musika ne poto mwana poto n'Espagne oya komiso awa azana bino elongo soki so amizongelite nde tukutani mikolezo ezali koya kaka na site na bino oyo ya le Nazaréen nous changer chaîne te nzamba pambola bino aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata